Non, 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 non. Et ça, vocal difficulté. Il faut qu'on ait l'équipe vocale à Wenda Kala Inzola Kate. Ah. Yamanda Tek. Yo, ko sala vocal à John, voilà. Le roi Michel Lozabo. Oui. Salam. Nalenga ki la kola motongo ndamala kana sani amela likolo ya mabanga. Chiba chiba sakosi alobi lelo kipenga. Eske koza moto malamu lokola ngai. Kanisa ye bazoka mokano na kandate. Chiba su champion tize migene mapapi matala bazoka mokano na kandate ma. Ba foto na tona bango ba créer la bango so to ya banque. So ba c'est bango $100 bango, so ba ko changer na tona bango ya banque na ekitaka mon frère. Mais besoin que la batou oyo bazo ko joba so la ba détournement ba deniers publics. Bana ba millions moi na zo charge unité à $100 na téléphone. Oh yo ça la au vendre besoin que la mou la pose à $100 en besoin problème. Ba vani ba ota la bango. C'est la trahison. Donc bon ça na itamo mais ba continuer biso ba c'est biso to sambela pona mboka. Bon ba tu peux sanzambe ma misala za yango nzambe te. Ba tu peux sanzambe ba charge moko boye nzambe na makambe bela zo sala. Batika ba trafic ani pour là. Batika ba trafic pour là. Bokongole bo sambela na kisasa ba sambela ka Dieu d'Israël. Israël a bunda na Palestine. Israël a na pichete. Azo bombarder même ba pédiatrice. Ba bazo sambela ba bonga raté. Muta so ngebe na $100 juste otinde le $100, a juste $50 a kopesa mon église. Or que $100 on peut ça dans le business. Mais là juste $50 a kopesa mon église. Nous avons sali 5 à 10 ans à la position de mort en église. Mais pasteur a tongaka. Pasteur a tongaka. Nous avons tongaka. Nous avons limité. Nous avons combo na yena banae. Les mêmes églises comme la monarchie. Basa la te ba makambote ba nomination sélective te. Que nos soldats motoza ka moluba te Mobutu avait travaillé avec toutes les tribus. Bango ba buka ba tumuso na armée na ba data muso mutsa mungala. Ayebi technique à guerre ba bukiye ba pesi moluba. Et loko esali ezali ba corps o basinisa ye makambo kone na ngazo sala wana azo revendiquer makambo basinisa ka ye facha balukela bango na politique soko ndimi oui tikango oui so sala ngo non yeba ke ba obomao pouvoir en place il paraît bango mbastinda ki batu pour ba humilier Mokechu Wayambo tout monde a Mobutu na pouvoir tout monde a place mon côté alors là Emilia bateau soit bazo contrer Kabila le père le fils aussi même mais pourquoi la tour il y a pouvoir à Fachi continue da bateau bakende ko sala a Mokechu Wayambo déjà des vidéos tout à l'heure non non ça va avec Mokechu Wayambo wangela nke manke mangele tafi etika agenda fo lele elobini nazo talisa bato ka ke no makambo kone na nga osala ezali par rapport que bakor ba yokana na ngona fachi respecter ngote ezali bakor pe intérêt en borde bakor na bango privé a le bango abi na no foutre même ba transport kilo kan sama neni wo da ki fete bilo balamba bilo ali kuna te papa ezali musique ibo tolinga ba inviter ki au pays ba inviter na point ba inviter ki au pays te maman ba inviter na point ba inviter Bill c'est déjà bon c'est déjà bon. Bon, inviter Batounia sous minute, on a dit combien? Tu vas quand ça va en nez, vous avez qui fait tableau, balambé, bilo, à l'heure. Papa, et ça musique. Il va être ligne. Ben, inviter qui au pays. Bah, inviter na point. Bah, inviter qui au pays. Maman, va inviter na point. Bah, inviter Bill, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Bon, inviter Batounia sous minute, on a dit combien? Très bien. Parce que ça, c'est le fond, voilà, t'es. Admara qui a ça la mieux, au bateau, ça. Très bien. Ça c'est ni peke alia mutu alia na mutu papa yo alia su mutu nde yo lia mutu bela seja pamba yo ya ba no binsa tu pamba na molimo na nzoto ti fola na molimo na nzoto ti bo foliera mutu ebe ka seza kani makila ni mtaya importante docteur Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao.
ça vraiment très bien. Parce que nous passons la commentation, comme barrage. Joindre via ces numéros. Bonjour Lobeson Pota. Ouais, bonjour Miguenima. Mon journaliste. Merci, merci. Bonne santé. Ouais, santé ça mollo. Mais dans l'ensemble, je peux dire que ça va aller. Et ça va déjà très bien. Dans aucun des biens. Aucun des biens. Bah, retour nous jouons après le projet Mbembe. Au Bossala qui n'a pas de fabricage de pliques. Avant non ya loba nazo compature na République démocratique du Congo en général. Écoute na tambola, écoute na drapeau yango yo ezali eza Congo sozo mona déjà boye bike ça c'est la République démocratique du Congo tika na voie tango na nzoto boye o bike nige faut sur la mboka nige rebiti tika na voie tango na boye na sur la mboka ouais nazo compatir na bande na biso ba na est en général na guerre où ils ont injuste on va subir pendant plusieurs années bazo kufa bazo violer bana baza ko égorger batou les jours au lendemain ils aussi laté donc massacre moko perpétré donc to balelo so ba combien d'années ti les akaka naza de cœur na batu ya est non seulement parce que naza na famille kuna mais ba kufa tata ma famille mais nous sommes tous des Congolais ko ba ka ndeko na biso kozala ndeko mutu to mutu azala mwana na eza te ka po yobota to po bota ma famille monte en tout cas je suis de cœur avec eux nabi to so la mamboka to bana mamboka c'est très important aussi non au sein netiki na kati oui après ma question après to ya OK après to la musique to na mamboka na biso na habité analyse niveau sala niveau mbokezo kendeli te niveau mbokezo kende esenga biso population ya Congo ya RDC peuple congolais en général totelema soki bato bakufa bato batikala poto préparer à venir à lobby ba France to vandi nango lelo nga zaki na formation civique dans sali 4 journées de dates différentes na zui formation wana intégration na yoka ki somo ba français bakufa pe pour le bazande bazali le boy. Il y a des rois qui dirigèrent la France, ils ont été décapités. Ba kata bango mito ba no sala makamba mabe. O ba no nyoko la peuple ko tia peuple ba France ba bunda ba bitumba. So ki histoire ba Jean d'Arc. Ba bunda ba bitumba ba empereur Charlemagne. Donc mboka na biso esenga batu mususu ba kata bango pe mitu. Kuboma pena batala ke non yom to trahir biso ba katie pena mutu ba bomi so za 20 ba kati bango tout 20 mitu parce que nyo sozo moni salamana papa ce ne sont pas des extraterrestres oh ils ceux qui ba vampires ce sont des personnes des êtres humains comme vous et moi oh ba créer magamunyo so monana pour l'intérêt privé na bango ba sala ngote pour l'intérêt ya yo to yanga to l'intérêt ya peuple congolais te ba sala ngo pour l'intérêt na bango en plus il faut yebaki na politique ezaka camaradité politique ben intérêt na politique ce sont les intérêts qui comptent en premier ceux qui gâcher ben intérêt ou gâcher ba corps préparer au lingo sala yeba ki bango pe o bato yo bazali suna intérêt na bango ne boyokana ki ba lukati ba bomayo yango moni ba salitaire nezo sala mana ba victime banani ba victime de biso population toko vivre na mboka nengo na temboka so yo singa ba congolais ba zo mando ki ba malibanda ba menam na loba jango te ngana mutu liboso na loba ngo te Fait Musée Laurent Désiré Kabila avait dit ça. À l'époque, avait dit. Abi nazo ko exhorter la population congolaise. Il faut veiller pour l'intégrité nationale. Il faut que balance, ba flèche, ba arme blanche. Les armes à feu,
Parce que sinon, un jour, tu as esclave. Il y a ces petits messieurs Tucci. Ces petits messieurs Tucci. Laurent Mouzé Désiré Kabila, le Bakiango. Alors, Baki va filer ça. Tu vas vivre la mboka boeto. Mboka ndiye batu bazate. Mboka, mige mboka ndiye babeti mboka kara. Babeti mboka kara, papa. Mboka na baboto lango. Baboto lango, te bomoni que va changer ba drapeau, mais remona que sur le plan administratif, ils allaient souhaiter que au Congo mtezolo ba, ils allaient que non, tala, allez consulter ba livre, tanga ba livre remona. Rwanda na ndenge ya vrai normal, Rwanda go se faire face na bisote Congo ti. Na ebité Rwanda ce que kota combien de fois na RDC na ebité. Ou totanga na tchik ba mindele ba koma ba livre totanga que non la Belgique entre Congo 80 fois. La France entre Congo 4 fois. Ou totanga. So kotanga ba livre mso mona que non parc de Salonga. Eza ekangama na 4 provinces ya Congo mais za mingi na Équateur na province na biso. Rien que parc ya Salonga superficie ya parc de Salonga et l'équipe Rwanda. Parc de Salonga eza na 36 000 km². Rwanda a 26 000 km² quelques. Donc, parc de Salonga. Et l'équipe Rwanda na superficie. Mais comment se fait-il? Biso toza 5 et quelques millions d'habitants. Rwanda baza soki 12 millions, 14 millions d'habitants. Bazo nyoko na biso. Attends, tu es dans une guerre civile. Tu dis que tu as envahi na Rwanda. Bakokote mana biso te. Eza ki mutema mabe, eza batu balingi mbongo me balingi RDCT. Batu balingi ba richesse ya Congo mige me balingi Congo te. Batu balingi mbongo me balingi mboka na te bazo sacrifier bana batu, bazo sacrifier population pour l'intérêt privé particulier ya bango moko. Eza nango so bena mboka wana penza batu bazaki penda conscience ezali na amour. Dans le bien, ils ont la même opposition, au parti à pouvoir, aux confession religieuse, société civile. Il allait tous se mettre dans une même table, non, mettons-nous dans une table rase. Tout autour, il y a table bavandi, tout nous ka solution ni to koki ko sala pona mboka na biso oyo. Na Congo classe moyenne ils a raté. Na Congo zaka ba riche. Na pauvre. Classe na katikati ezaka vide. Taka uti likolo kuna, ota la minda neza likolo kuna ba riche, okiti na sena tapi oyo mona ba pauvre. Siko vide no se tika ezaba nani. Pour ni kimutema mabe ya batu bakoma batambongo ba politicien. Politicien ko za mutambongo. Papa nga politicien ko za millionnaire. Politicien venera millionnaire, ozu million ndeni. Ozu million ndeni nini? En fait, on doit subir les accords au président. Les accords. Rien que les accords qui sont respectés, ce n'est que les accords musicaux. Parce que tu mets dans la musique, tu as un accord. Quand la note A, quand la sol, quand la ré mineur, ré majeur, t'es simba do, simba la. Ah, diapason, toi-même, diapason, et tu regardes la matin, déjà, ah, baza diapason, mon tout le monde en haut. Il faut aussi ni ko kata musique ko bandela ko zaboza na harmonie accord et ba accord na bine za na cohésion ba accord nyoso mo na mukili oyo atakutu ba accord amos na mubali et simba raté so mo ba accord amos na mubali simbi ba wumel na bolingo ba boti bana ba ko mobala ba bote ba koko libala na faut betre ba maboko mobala yeba ko supporter moi si moi pas ba ko supporter mobali ozo mona wana entre les pays na kat na politique il y a pas d'amis entre les deux états. Ce n'est que les intérêts qui comptent. Et là, ils ont un bon mengo, ils ont un Congo, richesse na Congo, des autres ça va congolais. Parce que toi, là-bas, dirigeant, il faut tout le bango que je le dise. Tout gros, c'est voiler la face, tout là-bas, dirigeant, bah, mité à ma baie. C'est pas tous les dirigeants, mais la majorité, bah, mité à ma baie. En plus, bah, t'es belé, bah, ça, la nationalité douteuse. Ba nationalité douteuse. Oui. Ba te beli ba simi ba fonctionnaire miné na mboka na ba bata Rwanda. Ba ta Rwanda. Et puis ba konza mboka na biso bazo au courant de ça. Ba yebi na bango ti.
bayebi na bango makambo wana bana eloko aloba te balembisa mboka papa nanga baboma mboka balembisa mboka mboka balembisa mboka mboka pena ko balembi eza c'est triste, c'est une triste réalité. Comment on a biloko aboye mais faut to vanda ta na nzala to za na kimia papa na ngai bapimela batu biloko kolia bapimela batu misala bapimela batu ba éducation ya bien bapimela batu ba déplacement mais likolo na ngo lisusu ba ko boma ba congolais bazo sacrifier ba congolais mon frère pour une capacité na makambo le na Congo il faut za congolais ti il faut za congolais ti Miguel, na mino vérité, je dois partir. Wapi. Ngana okufa. Na okenanga. Mais makambo ngana lobaka. Ba vidéo tika tamwa na simake non, moi mbala na manolo ba vérité. Mboka koza lokwa mola, ça c'est pas un pays, c'est une monarchie. Un pays souverain ne se dirige pas de cette manière. Mboka tamsa mboka bongote mboka la mboka na hypocrisie ba mboka na trahison si trahison ba mboka na kara de ba beta mboka kara ba pesa mboka mukonga ba keno mutuso la ziki bokondi ba akomi ko sala makambo nyoso ba ndeko kana tango na zaki mukonzi te o nyoso ba ndeko mona batu ba sa yebu ayekuta multiplier yango performance yango likolo. C'est tragédie. Ce que tu as pour votre information dans le banayo, hormis makambu ya Goma batu ba ebi makamba Goma, hormis ya makambu po ya nini ya moko nini o ya Bukavu, ndenge ba M23 ba Rwanda ba côté na Bukavu. Les 15 samedis, ils ont fait l'incursion dans la province de Sud Kivu parce que dans la province il y a Sud Kivu na Nord Kivu. Nord Kivu ne moni côté ya Goma kuna, hein? Côté ba Bunaga na kuna za ba Nord Kivu chef lié capitale na bango de Goma. Sud Kivu capitale na bango de Bukavu. Côté ba Kotaki. Lisusu. Ils ont la trahison. Et la trahison. Et moi que bazo kota armée congolaise eza. Mais bon, là, c'est bon que non, tozo kota. Pe mukonja na bino, abi bokota na bino. Alors, ça n'a raison le bana bongo parce que aboy makila ba congolais tanga. Abi te bokota na bino sala bino bongo sala. Bokota na bino librement. Tala ba vidéo zo circuler. Soda mo la zole babi poni bogo sala biso tina nibogo, poni bogo imile biso tina niveau oyo. Soda zo kima na moto, même logistique exacté. Munitions na armement est insuffisante. Mais batu ba sala ba dépense ba millions de dollars. Il y a ba milliers de dollars. Soda équipé totalement pour asa le logo oyo sengi na serment ya apretaka que non na robate la mboka na ngai na peuple na ngai tala ba soda ba okima na mutuka mobo to benga ngo kuna na bosa ko kombo to benga mutuka na kuna na este kuna mutuka mweza na mwana pele mulai na bosa ni kombo na ngiteka mateka ma kuna fort na bosa na kinya razeke merci to benga razeke boaka zelo je boaka zelo yango soda pe ya mukeli susu kombo na to benga ngo Fuso ne sala succès kuna Fuso. Ils apprennent à commencer à sommer en haut, hein. Nous avons quatre billes na Zamba, aloni blona bimisi, aïe dans la ville, hein. Attaquer les bateaux. Sodazo qui mana Fuso. Kamazo toto rabana miketo okola, tout le monde a bien qui non attend à Mobutu, so moni mutu kamozo le rebeki na mutu kabasoda tozo qui mato batama. Exacté. Mais batu bazo dépenser ba millions de dollars. Ba politicien congolais. Yo monité et le mot est circulé awa ba politicien ba kene na Suisse ba sali 6 jours ba les 450 000 €. 6 jours ba sali 450 000 €. Ngala quand moi na regretté na mo la mère na biso ya Chopo maman Eve bazai bana kacha makamwana na quand moi na regretté na et mère c'est salir. Yo vous avez jeté. En plus c'est que ce sont les Congolais qui ont donné cette information. Ba député suisse bango mogo. Ndeba bimisi fuitu oh comment biso to pesa la bino aide il y a 2 millions d'euros pour la maramso ya la guerre maramina bino boye na mboko
Na 6 jours, il y a 450 000 €. Balai na hôtel cher, restaurant cher, voiture à luxe, bilamba, papa nangai nazo bisayo, frère Miguel, nazo loba, po oyoka pasi ya makama Congo, il faut la congolais. Po oyoka pasi ya makama Congo, il faut la responsable. Biso to galeraka. Aujourd'hui, on sous 100 € na yo, 200 € na yo. Au va bina bota la bina bimiso comme beta yo, il faut bon les ala expédier na Congo. À quoi ça te le bâti? Toi na mbongo na, toi na richesse na mboka. Au va na kata mboko, ebi mboko ndenge salia. Ebi mboko aba famille na mboka na kata mboko. Soza na ba famille awa, cela veut dire oyo zo kolia kango ya yo. Ndeko na pe sala démarche administrative na yo olia ya yo. Vous allez comprendre hein? Socialisa, assistance sociale les alliés. Mais pourquoi pas na Congo za raté? Tala ba tu bazangi mawa. Soda a souffraka na niveau 0 mon frère. Soda nyo kwa makana et loko kamu sarangai bango moko ba policier na bango moko ba FARDC. Na ye ba raté ceux qui mituna bango salaka bien te na comprendre raté. Comment se fait-il bien bo kengela ka bateau bazo détruire mboka? Bazo foutre salaire même pas $100 na to ya libanda ya balabala. Ba foutre na to na bango ba créer la bango so to ya banque. So ba bango $100 bango, so ba ko changer na to na bango ya banque na ekitaka mon frère. Mais bazo kengela batu oyo bazo ko joba bazo la ba détournement ba deniers publics. Bana ba millions, moi na zo charge unité à $100 na téléphone. Oh yo ça la au vendredi que la mou la pose à $100 en gros des problèmes. Bavani ba utala bango. C'est la trahison. So nzale leki mingi na vie ya mutu mutakoma na robanga. Ba fragiliser armée congolaise. Ba to ba sala pouvoir à 18 ans. Non le bango, non finga mututé. Ba boma pena armée comme na bango za ki yango na tanga ba bandi ko boma d'officier no buta tikaki. Ba général Bauma, ba général Bumba Mwaso. Ba général Nyoso yebi wana o minene wana ya bangala wana. Ba lia bango ba 18 ans. Allez bazwa ba tuna bango ba gros ba uta na est wana ba uta na uda. C'est la toute première fois dans pays ça s'est fait qu'au Congo. Naoki zana si ça me respect. Omona natanga musée Laurent Désiré Kabila, James Kabaré Bazaka, chef d'état-major na Congo. Ça s'est fait qu'au Congo nulle part ailleurs dans le monde. Donc nous avons Belge moko comme chef d'état-major na armée française. Ba mamadunda la ba bango ba lembisa armée ngaso na mona nga muto général ovimbisi ba paquet na mona nga logote na mona nga net na suko mboka ba osenga na nzambe abundila biso ba ok be église to mona ba considérer ba définir na ba église ba pasteur réaction les animes par rapport ko mona toi kamo za très très urgent na mboka na biso. Imaginez bazui Bukavu bazui Goma kuna bandi bakomi pena ko sala ba vol armé na kati ya ville ya Kinshasa na Wileri par exemple na longe bar ya ndeko na biso ya boxer wana ba ko yiba na moi bien armé. Donc mboka peneza ya kotenga ma vie et puis moko connaît nanga lobi. Donc sur ba ki natalo na bouteille na parce que na kati ya kino déjà matuna idée ba na kati ya kino donc ça n'est pas jour à ngaya et puis pour nos baxolo encore information des choses informées par rapport à ça na RTNC mais ça c'est bêta hier na boutou donc ezaki grave donc bon ça na itamo mais ba continue biso ba c'est biso to sambila pour na mboka est bon ba tu ko pesa nzambe ma misala za yango nzambe te ba tu ko pesa nzambe ba charge moko boye nzambe ana makambo ebela zo sala ba tika ba trafic ani pour là ba tika ba trafic pour là bo kongole bo sambela na kisasa ba sambela ka Dieu d'Israël Israël a bunda na Palestine Israël a na pichete azo bombarder même ba pédiatrie si tout le monde a ngo art bazo bombarder même na moi ba bombarder ba katani ba bombarder na ba pédiatrie na bano bazana bango ba innocent o Dieu d'Israël sunga biso to bosa na go sambela Dieu nzambe ya fumuki mbango to bosa na go bela fumuki mbango to bosa na go bela mama kimpavita to bosa na go bela bakoko wala ba distraction notoire ba sala wana bango ta ba sala bango ta ba yiba ba mbongo ba kena l'église ba kena sambela bango ba yiba kati bango ba ka sonité na monde entier bani ke ba dirigeant congolais ba yibaka. Nous sommes normal.
na monde mobimba bayebi ke non ba dirigeant ya mboka wana ba miyibi monde bato so bayebi na peuple congolais en particulier peuple congolais bi ke non ba continue biso ba miyibi église eloni église eloni wana za ba distraction bo bana lembisi bato na mboka ba komisi bato ba inapte ba fainéante ce sont les églises et la politique. Est-ce que vous semble sabatu lundi tina lundi mutu batangisi bena mutu classe batangisi mutu classe bafuteli mutu classe atanga classe ti mutasili si classe ale boko kanga mutu bakani mutu na kati église to beta la guitare to beta la santé bazu ba pese responsabilité mon na kati église bafuta arrêter ma classe batangisa go suke na ngofeli o nzamba osala nzamba osala si nzamba osala nzamba bible ya le bien la vie appartient au courageux bible le bail komati nzamba linga ba courageux o relia la mutoki na telema luka moi ça ko passe na tanga ko bota et to kuta na bible et ça ba distraction ba église on te boni mbokati ba église on te boni mbokati et ça parmi ba to ba boni mboka ba ta église on a so vérité est-ce que boko ba lokanga ba tout lundi ba sambelaka ba bazo sambela ba bonga raté muta so ngebe na $100 juste otinde le $100 a juste $50 à copier son église. Or que $100 on peut ça dans le business. Mais là juste $50 à copier son église. Muta sali 5 à 10 ans à la position à mort en église. Mais pasteur a tongaka. Pasteur a tongana na tonga on ko bandimita. A on a combo na yena bana e. Le l'église comment la monarchie. Oui ben très bien. Le comment que non pasteur a linga kufa biga kufa na e a dédié à l'église na a léguer na bana e. Bon, ce que nous travaillons na puissance d'onction spirituelle moko. Bango ba ko kangote. Batika ba distraction magamba guerre a Congo senga magamte que to ko ta veiller pour la guerre na est eza ba distraction ba Congolais boko ta ba bloc on ate. Wala ba colonisation ba boto la biso mboka. Boko ta bloc on ate, boko ta ngote. Ko sambela be semaine na kata ndaku nao. Ko sambela be semaine na kata ndaku nao. Si to mona ngwa ba pasteur on ba sambela. To mona ngwa ba ko mo boka na ba mwa kele ko pasteur na pasteur ba yo kana raté, ba sona o be très bien. O pasteur na pasteur ba yo kana raté, ba zo sona o ba témoignage, ya makiono, o ba délivrance, ya makiono. Ba yo kana mutu to mona so pe so to likuta. To mona ka parce que mai ninga na pambata. Mai ninga na pambata. Le beso na ka o senga na ba Congolais ninyo ba otola sinek poma. Ba Congolais ba otala yo kuna makambo yo. Je kana amboka na biso senga na ba kinwani na ba Congolais en général. Mais tous à la biso ba Congolais to télément dressons nos fonds ba on a hymne national debout Congolais dressons nos fronts longtemps courbés. Tout élément, tout banga liwate. So na la na Congo na télément. Nzambe so ba beta na lisasi, ba beta na ba ngambuma. Ba rosi ba kendati. Tout élément. Eza sabotage ba humilier mboka na niveau 0. Papa so ko na batu respecter makambo ko na batu. Ile ko zo bomba makambo eza makambo oyo Fati akuta kana mesa ba ibisa geto pe so pouvoir moi makambo eza oza couleur rouge ko comme ça on verte. Oza vert comme ça on rouge té. Oza jaune comme ça on bleu té. Si dans le jaune, il a changé ma couleur. Et donc c'est compliqué en moi. Il a changé ma couleur pour n'avoir un thème à bête. Il a changé ma couleur pour bien maintenant, tu vas nous continuer de voter dans le temps on a maramba ko déboulonner. C'est ça là où a commencé le problème. Il m'a demandé un secrétaire général il a pas perdu. On a le bango à haute voix. Papa Chadari, excellent Chadari, Emmanuel Chadari. Alors bango babi Batouana to signisa bango mikanda. Tala bateau, ces gens ici se moquent de nous. Hein. Ils se moquent de nous. République mobimba ya batu ya yo yanga ya songolo pakala ya omega omeonga ya eridi masweme ya boda tukeba ya boda luvangadio ya Xad Matuba ya Jindi Kandonozi le sec ya papi matalatala miroir d'Acosta. République ya batu nyoso tout. République ya batu tout. République ya Phil Basele Itoko. République ya Junior Vegas Kema Fumbe ya batu nyoso batu moko basala strictive système na bango ba confixa mboka eza na poche na bango mais non batu ba oboma biso za ba soda batu ba oboma biso za ba militaire
bato ba oboma bisombo kana beta ba FRDC na ba policier naturellement ba FRDC parce que policier na comme président de la République et ça la kaka soda ya teni ya verbe ndako zora pouvoir papa na ngai ba banga batona pona nini babanga batona pona nini mon frère babanga batona pona nini tout le monde en Burkina Faso qui est à la tête du pays aujourd'hui au Burkina Faso c'est Ibrahim Traoré pardon Ibrahim Traoré c'est président c'est capitaine à moniter souffrance c'est l'équité totalement non tellement la copo bon ko la batu les leçons que na Burkina Faso va betal solo mususu l'islam c'est betam vers la pena aloba Emmanuel Shadari son excellence aloba secrétaire général Parebi bomeka to sinisa bino mikanda zo ba sinisa bango da mikanda pour l'intérêt population ti eza pour na intérêt na bango ba kota na bango politique siko ye fati atalita on va dans le pouvoir de tena kutna ki na ba corps oyo makambe belo il faut na kassango mais à kassango très tôt ba kasama bongo te mais il faut emboîter le pas Lorenzo ça là tout de suite avec Venaye ex-président Ezara nani président Angola Ezara Dos Santos Eduardo dos Santos et na pire petit na écoute Lorenzo Ezaki vite fait ba PC pouvoir après Baol Mando qui est diriger le pays na mutu na ndenge fonctionner mais vous comprenez azu président Che Libana Mboka azu bana ni ba bimi ba kimi donc azu ba société nyo Ezaki ya bana ya président Zedou et comme il y a l'état et comme il a compte c'est l'état est-ce qu'il faut tant on va il faudra jouer temps ça fait déjà 8 ans au Fachaza président Mboka na biso donc c'est déjà beaucoup hein te nazo compter ko joie temps o ya 8 ans te na kuna lobité que asala yi mabe so na bi ko joie temps anini ko bonifier armée ba service à renseignement au bongisi yango armée au bongisi la police au bongisi na justice au bongisi ba sala te ba makambo te ba nomination sélective te que nos soldats mutozaka moluba te Mobutu avait travaillé avec toutes les tribus bango babuka batu musu na armée na bazata musu mutsa mongala ayebi technique ya guerre babuki ba pesi moluba na boyite na osala discours ya division te mais to yebongo très bien armée na mboka ya Congo ezala toujours bangala na baswahili que personne vous trompe ezali alignement au belge sala justice ezaki beaucoup plus baluba les Kassaïens parce que batanga mingi je comprends mais bango tant ba côté tant bango que non asali makambu il fallait jouer tant bango na temps ya échéance ya pouvoir ya salité non na temps que non il fallait vendre à observer qu'est-ce que je dois faire na bongisa armée na zonga na système ya Mobutu state bon baba na Mobutu il faut que ben ta mère maman mère on a c'est trop dit maman na so maman Bobi Lada poisson il faut que ta pemena tu ni papa on a ça musandeni ah OK peut-être na bloka ndengwana moi idée hein parce que moi si na on a kacha na il faut bata technique na franchement même pas sur 100% même pas sur 100% na bi ba 75% maman Bobi Lada ça bine moi na vanda papa na bino banda ko sala boy papa pourquoi toutes ces tragédies à l'époque de Mobutu n'étaient pas pour tout le monde makambo lelo tani ba saka na batu ta lelo kompena obi ke za traumatisme bana ba mona makambo na wileri na 14h ba ko braquer batu na 14h mon frère na besoin le molobi ya corner nanga so ba bina ya talela ko mané Kinshasa akoma na abia na ba piona déjà akoma na ana yoka mige akoma na akoma ko akoma ngana na contre ete na pe pour ete na daka contre ba acte azo poser na za contre corner nanga te so amoni ke nzela na poni wana eza nzela bien eko sala biso essor na République démocratique du Congo contre l'élection c'est les changements quoi dans un français grammatique asala na eloko ye alinga sala wana mais ay bara ke azala mayele batala ko kota kati na bango ba olia to na problème moko to na ngo ti lelo
ba Rwanda ba déclarer que bango ndem ba bengana Mobutu ba yokana ba na musée Laurent Désiré Kabila ba yokana ke a opesa bango soki parti moko ya mabele na est so fa futa bango soki ba minerai to futa bango yango ezalaka ti lelo tozala na problème wana siko biso yemo su congolais oke su kokota na kati ya ba Rwandais. Est-ce que problème oyo toyoka président Fachi azwa ba master na ya Bruxelles en même bango na Congo apesa bango ba poste eza asala erreur to eza équipé parfois pour la sécurité na to pour na changement mboka na biso. Boso mutatangi ba kopesa musala te. So mutatangi neti nga na yebo yo bengi ngati to sala émission ti. Ya pena ba musu ba benga ka otalité otayo mo on sala émission na yo ezali maintenant ba invité oyo contactaka yo mo ya pena ba to ba contactaka yo otali valeur à mutu otali eloko nini oyo pesa na internaute balanda biso par rapport à bateau ya na lobby ko bunina papa na ye bunina papa na biso ba politicien prenait UDPS ou travailler na papa ba mingi bazo a posté baza à l'écart mais ba o basala politique même pas azagine na Belgique baby si yaka poste yango zo loko zai camarade nanga idakinga zo beau frère nanga zo ndeko ya mosi nanga déjà kasi yango na eza berere yango na le banauti yango to zo ngana réponse na to pesa na zo mambako ya ko bonifier la bonification kozala dur on a travaillé na banani parce que loko mamboka zalaka ba traître ba leke belé ba traître ba na ba discipline nyo surtout na ba département nyo surtout ba traître bazali même dans entourage na yemoko ozoma aga premier président ya Congo aga sécuriser na ba soda libanda mboka bino bomona te keza eza louche eza bizarre fachi na facha ko za la muguta facha ka kino ayebi makambo ayebi jeune tambolaka ayebi ngingi ayebi kingabo ayebi manjili ayebi ba mabongo wana na suta yebi yango. Moi je suis pas de l'IDPS mais j'avais cru quand Fachi avait pris le pouvoir, moi j'avais cru que non, il y aura le changement total hein. Franchement c'est vérité hein. Parce que à Koli cause à la politicien c'est pas forcément de beaucoup étudier sur comment c'est un enfant de grands politiciens, tout le monde connaît abotam na famille politique. Et loko esali ezali ba corps o basinisa ye makambo kone na ngazo sala wana azo revendiquer makambo basinisa ka ye Fachi balukela bango pona nkopete Fachi balukela bango talaka que non intérêt à peuple ce que faka kana na technicité moko ya kosala ngo na politique so bondimi oui tikango oui so sala ngo non yeba ke ba obomao attention ba obomo bo te tintu ba questionner politiquement ta salité n'engé salama sikomoni pour votre information lelo na so no boye na Bunia armée ougandaise et na kacha Bunia et province à Ituri basi balena na kuna nord balé province à nord Kivu balé province à sud Kivu lelo na lo banayo armée ougandaise eza province à Ituri na minute na lo banayo armée ougandaise esali entraîne na bango bavandi bakoti na kati ya province à Ituri. Bana biso ni ote ba koti parce que to sala ki miste ya armée pour na ko traquer ba ADF lukuta bango bana plan B na bango ba la mukamuko msuna tonka beba bango bandi ko poudrier plan B na bango yango wana et si ba telemisi drapeau bazu gouverner na bango ba che ndenge ba osala ne ba salisa na ba na province ya ba Goma kuna ngana iso vérité. Est-ce que tu vas vivre dans Mboka Boy? Tu vas vivre dans Mboka Boy. Tu biso mo population photo téléma parce que monde la vendre azotala. Ce qui population téléma tamboli monde le seconde square ko bino longa tika kita. Population fait téléma, population fait luba. Yango aujourd'hui même 30 minutes sur le Mboka na biso parce que population fait téléma na ba catégorie tout. Mona mboka bokechwa yambo atelema pe aza parmi ba grands combattants au n'habite ce mboka ils ont déjà libéré kolongwa Kabila kokoma Fachi du pouvoir. Moi je sais pas ce mboka ils ont libéré parce que oui entre guillemets il y a ba congolais musuti le loba c'est Kabila qui dirige, c'est pas Fachi. Entre ba congolais musu ba préféré Kabila que Fachi. Entre guillemets tu yebi non te ce mboka vraiment ils ont libéré mais bokechwa yambo azala vraiment parmi bateau babetam liboko na mesa pour un changement ya mboka na biso depuis longtemps
et puis à travers yé ba ndeko bele ba telemi na mboka ala musa même biso ba tozali na Angola total anine total pesa dans lisu na mboka toujours en stima presque uti mboka so kende mabe mais lelo bo kichwa yambo aza humilié na communauté congolaise pouvoir en place il paraît bango bastindaki batu pour ba humilier bo kichwa yambo tout monde a Mobutu na pouvoir tout le monde a place mon côté alors là Emilia bateau soit bazo contrer Kabila le père le fils aussi même mais pourquoi la tour il y a pouvoir à Fachi continue da bateau ba qui ne ko sala a Buketcho yambo déjà des vidéos tout à l'heure maison awa toza chez maman Nicole Malonga yaka esa na poto ne yebite yaka tokisina metro chateau tia daka yao awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti azamo na mboka maman Nicole Malonga toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3 awa naza na produit spécial ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint Nicole Malonga awa toza eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite tellement vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga na Denilesi yeyo azobongisa le poste eza eloko moko ezosalama naturellement ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste bon ngai beso na bana kozoma moi idée ya kolobela moment mamboka kaka nina nalanda vie Buketcho on loba en vérité parce que na vana na 8 ans photo sur la mboka ti tokotika mboka buita biso toliaka na mboka wana marqué to sala ba misala na mboka wana te apesa ba misala te mais na bandenge ka to sala ba misala na ba orchestre na Congo ko débrouiller muke toliaka na mboka tokotika mboka kufa buite vieux azana ida bien côté kotaka moi mabe parce que asilikaka makasi ezaka bakanda tanga koma kofinga zo tanga bakomba bato mais komba na ye eza komba ya ba patriote kotika ye mulumbu ne basali ebongo basali na bango lote bisko ba na kize Kabila za Rwandais ba kiza Kabila Rwandais siko Kabila Joseph Rwandais asalama na mwana te bena popo na tango na bango makamone salami omona bato su ba yo ba o ezala yom te poser une question ba yo ba o te eza batana te non nalandaki vidéo moko Safi nalandaki vidéo moko Safi a fait l'intervention moi na biso nani chancelier vie Buketcho elle s'est exprimée à lobiango à poursuivre à ressaisir justice na bato ba humilier père na ngana ba na vie Buketcho yambo mutakala muno sotikala ni mutakala bato to mona o na ba ibambo na Kongo batika ba mitakala ti parce que ba bomba ngoti na koma na Kenya na Nairobi nakuta ba jeune mobo na studio ya montage ba montaka ba bilo tout mona ba vantina ba TikTok nakuta ngo na Kenya ba lakisanga ba mitakala ya bato na kisasa na tika na pole na bimelo bozwa biloko wapi babite to vanda na biso ka o ya kosa na ka to bombarder na mona ba mitakala misem so ndi matin ah bon papa demartika namona bilonga la vie mususu kuna ya ba leader ya musique ya Congo so comme na sentiment face ne comme rende boy malobi na yo na tuna ba noko wana où vous avez trouvé toutes ces images babiti gre o dans monde mususu abe mone tiye a uti États-Unis ki lobby to ça ba bombe vanda ko filmer te vanda tala bandi ko lakisa ya ba politicien ya ba grand politicien bandi ko lakisa ya ba musicien batama baboke. Non, ça c'est une vidéo orthographique, ce sont des vidéos orthographiques, papa, babi, ce ne sont pas des vidéos orthographiques. Baba ni ko l'accès ba pasteur obi ba salanzambe ba pasteur. Mitakala bon. Mitakala aba sexuel. Ah ouais.
na ganga babi ndeza awa to benga bango ba msu ba obi to tindela bango te yango pesa mbongo ah ouais so pesi moto to bombarder ba futa mongo chaque na biso bino bozongo ndenge nini eza circuit abi yo to boy to ebisa yo okena sola magam na TV to ebi to boy to ebisa oko teka biso ba sécurité asimi la misinga libanda bango ba inviter nga quoi to sala yelo mobo na sala ngo to alibenga mbona nga na zongi nanga na Uganda na Kampala ozo comprendre so batiki ba mutakaliser ve bokechwa yambo nga na yosaka ve bokechwa yambo wangela nke mangela tafi etika agenda fo lele elobini ozolanda likaku pazo welela nini étape nzete hein alembate ezanango eloko moko te yanango na effet moko te ezanango na effet moko te nga kutu mtatindela nga petit nga faita muluba ya mbiji nabengake IGF mwasa pembe nabitande basali vena nabite yo otindela ngo te otindela ngo nga mona sina mona kyango ezanango na effet moko te elakisi kaka ke no bato baza na diminutif ya esprit tango ozali na sommet ya mboka sala makambo ya bien kokasa te ke so fe na sommet ya mboka fo banosala bato mabe te bafinga Kabila Rwanda tikala osala makambo wana te. Je réponds par rapport à la question avec laquelle que vous m'avez posé que non, il paraîtrait-il, il semblerait-il que non, non, il y a le gouvernement confirmé voilà c'est ça, il y a un lobby que non, vechuke wa yambo bokulaka botomole kami nkisa ya mabeza te kobanga te bakomi so kutu sunde makasi bafuli ende kutu lisusu batutu batikala na mitakala akoyokela mutakala na soni te ata bana bamoni ya na malédiction te soki balinga basamisa bokechu soki bokechu akende kozwa ata musu mwasi ya mutu bakangi ya fragant de lit là ça va et non kitisa ye obotindi bato babu parce que ne batinda ko banga babu maït bobo mamutu ka faso lo ba lo be mboka bongo bo mamutu biota bo yiba mbongo mboka bozo yiba mbongo bana bana bino te mboke kufi mboka na banzele zate mutu ba sanga bina nga papa mboke kufi na niveau moko zéro siko bana ba bongo mboka na bana ba otonga mboka na ocho bano ah moi j'avais qui quand Fachi était prêt, Batuno Soba linga ka Fachi na niveau 0. Na songa na za tisekediste te na za muta IDPST. Mais na CP la kanabi waouh. Ah ce que na ndenga bien. Bazo menacer, bazo bundisa parce que a boy koleisa ndenga kuta ki jeune mesa. Ata nanga ndenga zo bunda wala nanga zo bundela ben terrain na bango. Iza cop na bango na ba Kabila na ba Kagame, ba utiliser des nanga. Ya cop na bango. Iza cop na bango. Ils ont coupé mon émission. Président parlement veut Vital Kamera dit maramona. OK. Alibi. Nous on a le Sénat, on a dit premier ministre. On a dit premier ministre ou le premier ministre la commission président Sénat. Donc ils partagent les gâteaux entre eux. Mbokani Rosa Bongo. Mbokani Rosa Ningwana. Au moins on a un sénateur, on a un sous-député national. Azuna quitte à député Cyprien. Au moment où on a un député provincial à Cyprien. Au moment où on a un mandataire PCA à Tchemutu, il y a un soif. Tata, non. Mboka Rosa Mbolo te, Mboka te, Mboka ne mérite, faut décapiter Batou. Il faut que les gens soient décapités. Ces gens ici n'ont pas le cœur, sont des pervers. Mboka Koki Kozala Bongote, mon frère. Mboka Kozala Bongote. Mboka Kozala Bongote, ou ça c'est pas un pays, c'est une monarchie. Mboka Kozala Bongote, Bazanami, c'est ça. Donc, avec le conseil, il y a pouvoir, n'habiter, Moutouye Mora député national, Moutouye Mora député provincial, Moutouye Mora sénateur, Moutouye Mora mandataire, Moutouye Mora PCA. Basoda bavanda batalaka. Basoda commencer à bango sport. C'est bien au sala sport. C'est bien sur le sala sport pour l'endurance. Pour la corpulence, c'est bien. Mais si quoi, after soda, et là on dit, basoda balo balabiso nini, bovani botala ba civil. Nanga soda te, nanga ba contre corner nanga te. Nazo tali sabatoka ke no makambo corner nanga osala, ezali par rapport que ba corps ba yokana nanga na Fachi respecta ngote. Ezali ba corps pe intérêt en bord, ba corps na bango privé. Ba corps na bango privé ne ba pesa ka pouvoir. Yemo azolo bango asali gini conférence de presse moko wana. Ah le bango. Abi na no refute le même ba transport.
Au moins, imaginez qui président a Seni, à l'ongwa comme chef à rebelle, à des civils. Mais à la teni militaire. Tant qu'on a une relation, on a teni, indice militaire zarani. Effraction. Général, on a fait Marawana, on a fait la somme sur le barreau qui s'en tue. Alors, général d'état-major, chef d'état-major. Général basé belé, général basé belé, on a tanga na faux. Colonel, officier. Civil, armée militaire, automatique. Mungu, Sibalau. Sibalau. Sibalau, il y a le Sibalau. Voilà le bini. Libabe. Ok. Na Swahili. Sibalau, il est manana qui m'embafu. Hein? Franchement, non. C'est une triste réalité, mon frère. Nathalie discours, moi, na communauté européenne, na habité fidon, tatinele en Suzanne, na Mundele Mutazoluba. Alors, pourquoi poto somba, la richesse na Congo, il faut to sombango na Rwanda. Rwanda kuna yé muto créer guerre pour avoir faciliter au yiba ba produit au bisu to kenda ko somba na Congo. Pourquoi pas to kenda direct na Congo? Donc makambo nyonso ba Congo ba zokufa ezaka pona ba richesse na. Eza le msouté frère. Eza le msouté. Eza eloro msouté ya mi balé mi satouté bomenga Congo. Tu sais en 1994 quand il y a eu le génocide au Rwanda, nous avons accueilli les Rwandais avec les armes. C'était l'erreur grave. Au Mobutu Salaki, c'est une grande erreur. Au Mobutu Salaki yangoana. Ko yamba batuna mundu kezo kocha mutu na biwo na asimi mbeli boy. Yozo kocha na biwo na omingi. Ba bi don balé en vidéo. C'était l'hospitalité congolaise qui nous ont créé aujourd'hui des problèmes. Donc, au peuple rwandais, il y a problème na peuple congolais. Et ça dit politico ya Kagame, ils sont manipulés par les occidentaux, par les multimillionnaires. Et je sais, moi j'avais écrit toutes les démarches que Fatia Bané de ça là, voyage, non, ce Fatia voyageait trop, hein. Fatia voyageait, hein. Papa Langaï. Président Wana a voyagé. Il a effectué des voyages partout. Mais ils ont pas d'intérêt. Mais là, on a effectué des voyages Wana. Ils ont fait une relation internationale. Vous comprenez? Mais, l'émission, il y a voyage, il y a président de la République, il y a Fachi. Il y a mbongo, il y a dépense, il y a mbongo Wana. Et papa Langaï. So, papa budget Wana, papa Langaï. Okanga sur la vérité. Comme ça, nous comme tout ça, tu es art. Il y a pas de business, mon sous. Rien que voyage, mon corps. Mais n'habitez, voyage, on a ça là. Abaneko que nous sur la terre, bateau, que non, beauté, la biso makambo, tala. Balobi boya. Ceux qui sont forts et sont forts. Ceux qui sont faibles, ceux-là qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Nous sommes faibles. Quelque chose minéré, toi, nango. Attaque mon diamant, yango, papa, ça, nango. Yebisanga na izini ni naweza na Kongo na iko sukola diamant izini na na Kongo na iko sukola iko lamba cuivre ata so lambi cuivre na mona katanga bosa na ngoni tosa na ngoni bangonde mbala ba machine ba yine basala na diamant wana bangonde bazala ba biloko ba yine basala na ba coltan na ba biloko nyoso to ba richesse nyoso to lukam na mukili bangonde ba yebi ele basala ngo eloko nini ba no zanga na papa na ninga ba ne ko voyager ko resa ba tuke no tala eloko ko bata mana simba mutu azani ne eloko te Rwanda ba ngana na ngombe na ti babima premier militaire ya coltan na monde ya minéré nyoso na bango ta la bêtise Dans le système de bêtise, yo mona la bête à sous solo ya père mo ba alenga be monga chuchu mona ba sola suma kamnai ba bimisa ba ngoy déjà ba bimisa it père on a un minéré à mboka comme ça on est privé vous trouvez ça normal pendant des années as un multimilliardaire au moins téléphone aussi mi o ba techno mona o ba iPhone ba benga ka direct. C'est multimilliardaire. Babé na direct. Avant le site nemo, on a site nemo kuna na est kuna akanga place no kuna akataka ba kolta wana yo ateka kango ba ye ya ye. Baza Rwandais.
Mais bon, sur le bilan, tu as Rwandais, il y a problème. Ah, Rwandais, quoi. Bon, Zanan. Bon, il y a Congolais, bon. Ce sont des Rwandais. Tout le monde était, on est en Rwandais, on est la business dans le Congo, mais pas la Congolaise à la tête. Pas la Congolaise à la. Bon, Jif, Jif, ils ont un bon à la mboka za mboka bagola comment député de baso za Rwanda kasi ba tritage la kuna yango yo kama na kutu yaye bozo kama nga yaye makamala makamakala ele makam même natanga mobutu ba bisengeman ba iba Rwandais basana mobutu ezala ko solo la parce que okuta pe kuno kuta mutu mama na ye aza koto Congo mama na aza koto tata na za mutakuna. Par exemple, je suis pas d'accord. Vous comprenez? Quand on a tout tourné, on a un discours, on a une division. Et ça, que non, sur le salaire, Moussala, est dans la nenga malamu, Mboka peut bénéficier, peuple et sanini et bénéficier. Très bien. Dans le sucre, peuple ont bénéficié, ni l'autre mogote, bazo boma les sous sunani, bazo boma sous congolais. Donc, l'autre on a quoi le bas, pour ce temps, parenthèse, jeunesse congolaise to longona kati ya ba dépravation des mœurs to longona kati ya ba arrogance to longona kati ya ba distraction notoire. Yozo imaginer un indien a outi na Inde aye uniquement na kini pour ça kaka boîte na hôtel pe ba pesier licence na lounge bar. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon normal. En plus quand na kati ya ba wana a hôtel la batu ba kisi ya force ya komweta. Donc tant que meli yemo ka la sabina o kamata o bomanango mama o chambre za kuna donc o meli o bini o futi monga chambre azoteka sous tabac asali sous tono azoteka tabac o mwana mboka ko teka mais ba pesi mutu mukanda uti libanda ya mboka inikima sala petit commerce frère par exemple en Angola ba sénégalais bana ba boutique auto benga ba li gablo na Congo ba boutique ba teka ba biloko tout ba magasin to benga ngoni to benga exotique to benga exotique sénégalais ezaya sénégalais même mutu fois teka mwana mboka sénégalais skali pas wana na Angola et puis salaire ezaya salaire aux autres na gouvernement $200 mata siko tala batuno so na gouvernement na la plupart les longo lobby baza bat ba fay na poto la majorité. Pour votre information, minimum na bango ba kimisi ba famille na bango. Ba faire voyager ba sina bango na États-Unis na ba Canada, ba kimisi ba na bango. Ba bimisi na mbongo déjà. Ba bimisi na bango. Est-ce que écoutez, na yo tukoloba, ngala nga contre nangate. Na za pe pour nangate. Contre nangeza ka na ba acte bazo poser ni tikoboma, wo ba to bo artiste misemo na Goma. Omoni pas dénoncer. Ba bomi na journée, ba betie nduma na titite amunande ba bomi. Pour le dit kaka lobby ba bomier batuna bangwana batuna bangwana na bangwana ozo comprendre siko tango kokota na kata M23 boma peuple na yo moko boma batuna yo moko zo raisonner nini batuna so ba sala na ba yebi fonctionnement ya administration ya mboko ninge tambolaka papa yo ko boma Congo administration na Congo ezate kufa administration ekufa zena so na suka zo vidéo batu balanda biso bien. Boza vidéo moko boye ve Vital Kamerhe aza fe moko biso to lingaka ye na ndenga mabete ya to lingaka parce que ayebi je mboka wana a prometaka biso a osala Congo comme le Brésil yemo mtalobaki aloba moko libosa fachi aloba moko alors après fachi to libosa avant fachi nde basali bio na bango wana ti fachi lobi Allemagne lobi Brésil Brésil to teka plan be to teka ni tika na yo Allemagne nini mboka so beti kuna mboka courant ezate mutumo azo yiba 432 millions okate ba interpeller ki mutumo na CNS na conseil CNS Conseil national de sécurité oza so ki numéro 1 ya maison civile à chef de l'état détournement à 432 millions de dollars. Vous trouvez ça normal? 432 millions de dollars obiso ba sala ngo musala ndeni na Congo dakisanga ko bima kisanga ni tina bunya nzele ya raté. So nous avons 700 km à Pamba. Nous avons na nzela. Nous avons na malade à Koufi parce que avant nous avons soit na mbonga avion. Bako ça na asphaltage nzela. To ba planifier ba na bazana ki motema moko to ebite bato so ba uta likolo ba ko na session nzambe mutabo asala bango. To comprendre Vital Kamerhe. Aza bato ba bosa na makambo. Ngana bi na contre mutute ngapena na politicien te to bite que la politicien surtout ne ba sa mabete we ba sa pe malamu bazali
baza pe ya monda mu pe be baza landa bolanda vidéo avec Vital azwa bassin. Moi je n'oublie pas les choses hein. Moi je ne pense pas même si je vois une vidéo quelqu'un ou information livre moi dans un atanga vers azwa bassin vers c'est trop dire son excellence monsieur Vital Kamerhe azwa bassin na bambis na kati bangolo na kati batu ba ba télé revient na sala akanga ngolo aibo kanga mbisi le ba mungala parce que so ba ino kanga ngolo kanga te to na technique to kanga mbisi neti mbisi ngolo na so simbe na mutu obetao so simbe na lopele pa obetao to boka kanga ngolo na mutu na loketo te akoselu muka bakanga ngolo na tête ozumi sapina minene o piqué a kwak o simbie obita na zo ngolo na kati ya bassin batu so banozo ba ko kateta nga zungolo obita lo baki atumo ngala abi petio sarananga siko na zuyot na zuyo siko tanga bime prison bat baye betanda bana fachi toi la musique pardon papa toi la musique mon ivana azana mayele ya ko faire marcher mboka na pe toke na solution ya bien na ba no vérité et le groupe ma Congo eza ba corps biso ba Congolais to ba naïf to ko vanda to tika ba Rwandais ba sakana na biso nazo ba Rwandais o ya peuple te Rwandais o ya peuple na problème na biso te Rwandais la tika ka teni aza commandité que bon Congolais to to jelo ko to ko tika la bango tante. Très bien. Merci les mandeko tout bolanda biso, merci na le vénérable grand maître choisi na tata, merci beaucoup. Merci na mandeko tout bata connecté branché à Senet. Nous sakana bato la chaîne YouTube na biso sur la vérité. Mo nini koza na lobeso pota, merci na chancel Mbimba Miguel, merci beaucoup. Mo nini koza la ça c'est quel pays? Ça c'est pas un pays là. Merci na c'est pas un pays. Elia, merci na mandeko tout bata connecté branché à Senet Moment Edoka MB International, Junior Malaïsa le mystérieux. Merci na ya papi Matalatala Matos, miroir d'Angola d'Acosta patron de PC Mbote sur la option Senet Moment. Merci na il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo carré, Terry Lubalika les cavaliers solitaires, de PC Mbote na Ivan Tumba. Na kati yon vex patron, to pesi mbote na maman Philbertine Samba, moi si adopteur Samba, to pesi mbote Kelin Tsumbo, OGFT Paris, Roi Bilamba, Grand Calais Abouka, to pesi mbote na Ebito Coiffure, na Saint-Denis, et puis Junior et là, la plafond, chef d'entreprise, entreprise ébélée, to pesi mbote Senet Moment. Na j'aurais des questions na qui évolution ya Mbembe, ezo kende, ba retourner nos jouets pour Mbembe. Ouais, projet à les inséparables, les projets moko bien, les projets moko très très fiable. Mbembe, ils ont un an ainsi qu'à va consommer Mbembe. Bato ba bande nga bina on te poser la vidéo te. Et l'on est aux gens pour poser la vidéo. Te poser la vidéo, te pour asa la vidéo ngati. Mais il pose na kati yo Fabregas déplique. Il me poser Mbembe. Te mutasa la maramno so ya Fabregas. Tuna ta déplique. So continue à Kati, il y a page à déplique, au coup, toutes les chansons, à commencer par son nom, Fabregas. C'est lui l'auteur, concepteur de ces projets. Moi, j'ai un Kati à projet, moi, j'ai pour un nom partant. J'ai été seulement convié. Mais oui, quand même, il faut appeler des informations, quand même. Parce qu'on a le beat. Les canaux médias, il faut y s'habiller. Non, c'était prévu. Tu as solo là, tu as la clip. Bon, Azam Moutabe na Marambébila au sala. Moment opportun, à tout moment, il veut donc, il va devoir faire la vidéo si possible. Voilà, c'est ça, mais, bah, tu vas consommer, on se va côté, banze monyon, je te dans la page à Fabregas. Nambembe pe na kati zaka, y'a na kati wana. C'est ça. Yamabe zate, donc, nga le baraga, nde ba pensagi na ngai, ils a eu le mot très très bon, qui non le bébé yaka, t'as la piste, yo. Je baga clip quand même mettre clip ya ou comme on ngoni ou la vérité ou ba salina c'est le scrum non ba sali vidéo ta OK yemo ga bine nga sala makambo on a qui peut selo na répétition donc oui ça manango mais sinon c'est une très très bonne idée ça bon il y a un projet mo qui toko musicalement bango pe lo na yebsa bango ba lobela mboka ils ont la Fabregas ils ont la déplique ba lobela mboka ba ta figure emblématique ba comme la danger par rapport à quoi par rapport à mboka ba comprendre bon na danger
Ah, mais il va dans la Congo, hein. On va dans la Congo. Papa, on a sur la relation politicien. T'es politicien, il s'en fout. On a rien à foutre. Il y a pas de raison au long maison, mais oui, bah. Tant sur la maman, je m'en fous. Tant sur la makambu awa, tu finis mon tuti. Na go fingati. Mais il y a des sépélité na ba réaction. Etali bango na lobela Congo, etali ngate mon frère, etali ngate, les peuples souffrent, nous souffrons. To suite quand même parenthèse wana. Nous souffrons. Na lobika ba frère na ba lobela pe mboka. Ba lobela mboka mi genyema. Mboka ba souffrir papa. Mboka ko za bongo te. Ba souffrir. Vous allez comprendre. Impression pour l'événement autour les cas, il y a papa dans les rois de la forêt ranson. Abeti na arena Grand Paris, a sali sold out au bat pendant ndimate, au bat pendant ndimate qui un jour est-ce que Wira au sala sous plein à poto après 15 ans tout le monde retour il y a les rois de la forêt na Kata France, a sali sold out. Mais gros non, c'est là communicateur au bandor lo ba ki Wira sila, Wira veona vida, ba jibem pi na ba vida ba kofi lo video ya vida ezaki absence to zanga ba on a poto. Là, le poteau est fondé, bon, mon réalité, Kofi pas ça la sold out, Jimmy Pierre pas ça la sold out, va venir dans un bango, va tout bon l'eau, va venir dans sila, on dirait bon l'eau va sauter à Mikolo. Et prêche pas pour un concert, on va le détini. Non, le détini. Oh, yo moni, yo comprendre un concert, on a Mario, aux a quitté, la musique dans ma vidéo, il est circulé. Tes musique est bêti bien. Ah, musique est bêti bien. Oh, on a bon maison, mais Robert a fait musique. Ok. Papa. Batu, orchestre, monsieur Vandara, tu l'as besoin maison mère. Va s'inspirer dans la maison mère. On est sous vérité. Parce que si on a la classe, bon, on va aller sur le côté de maïle. Batrichara qui zengiti. Batrichara ya maïle. Si on a comme maïle, tricher muta maïle. Et on papi bon ma confrère dans le baga. Maïle na maïle sara maïle moko. Zoba na zoba sala bujoba moko. Très bien. Barobé ta faux musique impossible. Nabi non impossible. Ba magambe belo peut changer la musique. Maison mère. Que non, soit tu vois qui va crier un album, pour nous to boka suba keto to sa ba crier nous ya sika. Wingit. Ba crier bande ko rouler ton to kolat. O qui crie ba boki na album, yesu na album. Changement donc le salami très bien, so muto bi ko tala to zandoki. To zandoki, so il faut avec. Mais yo ba inviter Kyote. Benga Kyote pour na participer, ne to moni ba inviter Makitosh Bill Clinton, ba kanisa Kyote. Tu vas quand ça va nene wo da ki fait tablo balamba bilo alia kuna te papa eza musique it ibo talinga ba inviter ki opé ba inviter na point ba inviter ki oté te maman ba inviter na ba inviter Bill c'est déjà bon bon inviter ba tout sous minute on a combien ON Multiservice organisation Ngozulu avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Mitiaki combien? Biso le CPLA que non, il faut que CPLA, bravo, on est orchestre na biso. Ils ont orchestre na biso et ça les loka bien bat banago loba ba changer bango langage bango moko vers rataratin 20 na rataratin ko rata 20 na récite bat mususu vient na rataratin parce que là azana idéologie donc aso va na webna que non au musicana très bien musicana bena musicana déjà ne ba inviter qui nani Bill. C'est déjà bon. 1000 sur 10, je peux combien d'animateurs? Non. 1000 sur 10. Ah, ça, nini? Sur 10, je peux combien d'événements? Coupé ça 20 tonnes? Bill Clinton. L'animation, la salle spectacle. Ah. 10 sur 10. 10 sur 10. C'est 10. À quoi que vous avez Babilo, comment on a? Bill Roni.
Sur 10 sur 10. Nabi sur 10, on peut s'habiller combien na showman, na spectacle. Oh, hyper, super. Super, 10 sur 10. Sir. Ah, ok. Sir, il est doué de son travail. On peut se voiler la face à Bill. Bill, c'est un géant. Mais après ça, c'est les acquis remarquables, c'est l'événement. Kuna, babsans moussou sous normal. Ah. Babsans moussou, Bill a sa chérie. Bill a chérie, Richard a chérie, Fer a la chérie. Vous devez comprendre. Ce sont eux qui étaient dorlotés. Babsous, ça va misser. Miguel, se faire aimer et être aimé, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas se faire aimer dans la vie, il faut être aimé. Comme il ça va te faut balingao. Moi la mission sous ma corporation ma mission maison mère, hein. 20 ans ma mission na e o alingaka. C'est vérité. Non. On attend le bill balingaka. OK. Hérité n'en parlons pas. Ferré n'en parlons pas. Ba tout batika na vous là, toi na kata vous là. Ah. Hey! 20 ans alinga fabricazité. Nini? 20 ans. Ah, ça nini? Alinga fabricazité. Ah. Papa, non, sur la vérité, dans le Bible, les enfants, les musiciens chéris. Est-ce que vous avez 20 ans à l'ingangate? Bon, l'ingangate n'a pas de caisse n'indéni. Ma belle a la noce, ma libosse a la noce malamut. Papa. Mais en tout cas, malamune surtout, mes photos sont à Simato Talagat. So, mon ingala la repé, la parce qu'elle n'a pas provoqué, on a la fin d'abonner de payer la terre. Papa, n'a moutou. N'a pas moutou. Il faut faire la carte orchestre, on a 10 ans, on a 10 ans de 2007 à 2017. On va avoir des babimisa, on va avoir des fingao. Mais puis ça a candat. Et puis ça a candat, frère, on a puis ça a candat. Mais quand on a pas un budget, on a pas un mbeli. Les musiciens chéris, dorlotés. On t'a dit que notre enfant a tout à là. Hein? Yanyame, bisoué, rançon, et tout. Dominguez, bonsoir, bonjour, guidez ma sœur. Eh, papa, acha, fais rigola. Dorloté, Bill Clinton, n'en parlons pas. Kakol, Femme Kapaya, Akenda. Alors, Akenda, t'as la longue naïe. On s'en comprend, hein? Kakol, papi Kakol. Oui, Nabi, papi Kakol, chef Nabi Sout. Ce sont eux qui sont dorlotés, les musiciens chéris du roi. Ok. Nous sommes sous de Tikaliana et Zaka Kabazo, t'as la canne avec le coin à l'Ibanga, l'Ingoko et la Moutou. Ok. Pour forcer pour l'Ingamete. Mais Nabi n'a précisé les musiciens, les enfants musiciens musicaux chéris. De Wiranson. On attend les les restes, on a besoin de je te dis la vérité. Je vous dis la vérité. On va la comprendre. On va la observer l'habité. Nafa na sana nga bulo na boka la kina ngai. Yama moninga na miteka nga moko. Papa, batu ba ba tena sala 10 ans na wenge. 20 ans na tikala ba komo na nga ata mukolo monte na disque. Ko zo boka pe na kibe na boyo ka lo beso. Boyo ka tige. Na mo pe na yeba te. Tutufu le la tanga. Ah ouais. Na yeba te ce qu'on a telemi na beni to na bimi prison. Jomo zo le kana kara UN. Ya Monisco. Amoni na temu na rompo Nyamusi. Abalou qui a yé. Puis la télémie. Bonjour. Nabi oui, bonjour. Pour la benne baloba qui Congo, baloba français na lingala. Pour ba Congo ba benne na benne kuna. Mobutu mtatinda ba gena sa sala kuna, hein? C'est vous, est-ce que je me suis trompé ou quoi? C'est vous le dossier Nabi? Oui, c'est bien moi. Viens avec moi. Montez. Directement dans le restaurant. Donc comme le restaurant de à se présenter dans le bel moroté à côté de la na poche 200 balles vanda on a kula ni mimi na kula chakula on a kula meke na kula chakula on a kula tutakula chakula moya na bina ngana olaka biloko yokolia yonga petola ka biloko moko sauf que non sikula ke ngulume na iseka na liaka ne ngulu te abina ngabi obi yanga za fan na numéro 0 na za fanatique no numéro 0 pesa nga ba coordonnées pesa ba coordonnées. Yem dazolanga i contrat na braco na brasimba ya beni.
Ok. Nga banda ko tambo na société brassicole na este wana. Bato beni ba ebi, bato Nord Kivu na Goma, o ba boto libiso lo. Nga mema ba misenti kuna to ke na tina ba mboka ba zamba na yebi zamba ya Nord Kivu, na yebi zamba ya Nord ya Ituri. Nga. Na yota mona logo mutana mdapesa nga kopo wana. Alobi, est-ce que yo barake yo obuaka na wenge abinga na mpangia abiko mona betenga mtabandundwa na mukongo vena na mpangi nanga obiga yo atikala dédication te ngamo na sutuki na bi ya solo ba selo bambala maele selo scrum rien que Bill Clinton 10 ans de pouvoir solo mo fini ko ko bala muka nani wana obiga nanga obiga ka nega vetu la biga nani wana afuli déjà ngai ora David ozo comprendre ah ouais Bill Clinton quand il s'est dans l'autoroute 10 ans de pouvoir 10 ans de pouvoir c'est l'Oscar mwana maele brigade Sarbati kubanga tse sotango afuli déjà na ba oba esika sika oyo atanga ba kombo na bango boyo tanga ote pona na yebite na yebakate tu na maître Tive champion Tive tu na bastomi akafulek tu na Bagzad Matuba tu n'as pas maître Kevin Cheval blanc le bédard de tous les maîtres. Tu n'as pas beaucoup de tampongo, succès intéressable. N'a évité. Ce que j'ai mis, n'a évité. J'ai été. On a coupé ça et l'autre côté. On a l'autre pendant que l'autre oyo, que non est fumé là-bas, horizon, techno maléwa. Wala chalo likolote papa na ngala ba nona ngamo na kina tutufu ni wana na ngamo na za ki blé dayo bakana ngai te. C'est en 2021 nde ba rappeler ba ko rappeler nga na mutabi yo ba boka oti ndamo na bi ya solo ba to bota la biso si vous voulez ko ba crignon sur le beso na maison mère. Peut-être que pas y bien. Ezalité na zolo bano vérité na lobi que na ba répétition eza nango a tigre. Il faut respecter. Mikolo tuzo bengen tigre. Mais ce que po eya na disque. Ko via fulaka veso ka fulio a peso maramutu. Ba réinitialiser build. Azu réinitialisation na sili. Bill papa. Bon, ok. Réinitialisation. Ok. On a film par téléphone. On a réinitialisé téléphone. Il y a un zéro. Il y a un comme ça blague. En plus ça élément. Élément sur la gueule sur la grave. Mais c'est le hasard qui était physiquement, artistiquement, il était là. Oui, parce que va criner. Mais par rapport à Jamaïque, moi, impression. C'est un bon animateur. C'est un bon animateur, très bien. C'est un bon animateur. Ngai na loba makambo na sentimati. Soko boyi mwana mobali wana, c'est goza mutema mabe. C'est un bon animateur. Wana pena à défendre. Tala. Koboa ka ba kriya bato likolo ya maison mère net ba kriya ba sele wana ko sa black terre. Il faut la mobimba. Ba kriya ba animateur ba boa likolo na caisse wana yo mo yeba ba brigade wana ba nani wana il faut ça ko sa black terre. On va comprendre. Si ko na ye mo ko nenga za wana asa l'effort à s'identifier. Asa na logo ya ye mo ke non et logo ya ye ya ngai jamais ki soke ye. Et il est marambo na ngevanyawa asa le fort wana asa la voix asa na langage animation asa na ngo asa le fort wana abukana te très bien parce que ça c'est le fort wana te abimara ki azo sala mie oya bato basala très bien mais ça c'est ni peke alia mutu papa yo alia su mutu nde yo lia mutu bela seja pamba Yo goyaka lo bando binsa tu pa mwana molimo na nzoto ti faut na molimo na nzoto ti bon faut lire à mutu et ben ka ces arani makila ni mtaya importante c'est mais ngana auto la vidéo Bexi a lui makambo belo lo ba ko sele makambo ke kolanda kete
kolanda batu kolanda te omoni te yoka na lobango sikani yazoloba yo mutu loba na lobe te yoka eloko eza boya kosela makaba boma batu soki ndenge la succès te la talent yo beta masola kisi trop te atika ba trafic wana wana frère a collègue to beta na orchestre moko ayaka koluka musana wenge atika ba trafic wana alekana na wenge il s'est transité dans wenge il n'est pas wengeman atika ba lukuta papa mbana bata wenge ba fonctionner na ba agitation bongo te wana ba agitation atika ba lecture pola bongo to akomi na potence à intégrer atika ça aventure atika ça aventure luka za intégrer ça l'intégration alandela makambo na ye makambo ya passe na mboko ya papa ko blague ta makambo ya passe na mboko ya na zo biso autre pesa na ba rendez-vous ya ba émission na ya kate ba pesa na ba rendez-vous kuna ba rendez-vous administratif atika ba délire wana à s'intégrer atika makambo wana ba bloga papa maza ngana woni na reclamer makambo loi sérieux na le ba le problème ezaboya problème ezaboya moni téléphone mige na rolo bango pona yo atape pona ba imboka no sobalanda biso bande ko na nga ya mokili to sal to faire très attention na téléphone mutu nyoso tout autre ko pesa au chance occasion solane makamtu na téléphone o ba téléphone autant souffrir mso abeninga to solana ye to solana frère na téléphone azu enregistré azu makambati ndeli mutu OK donc bato bosa la très attention na ba téléphone ko sola makamtu nyoso na téléphone ti ko zoka ba voice ko tindela ba tout muta confiance ala sute ba tout ba comme ba perdant batutu ba comme na problème mutu au moins na mutu suka pamba de téléphone ezali na rec kata le benja ya ndika oui rec les automatique bon sur la makambo ezali bino mi balé confidentiel après azui makambo za propagango ba futi na bango pe eloko te est-ce que ngona ko fanda gona ko bana émission ni na vana lo ba ke nani songolo pakala alia mutu na émission sikani ebe so alia mutu za pe mabete bat balia makakati bat balia ma bon bat nzambe no palia ka batuti nzambe no palia ka batu ebe tanga senga Abraham pesanga mwana nga sanini anga yait yako balkani ebe pesani ila nyama makilati eza bongo te bota nzambe boma ka batu aboma na boma Goliath eza nzambe munda boma Goliath nzambe palia ka batu so otelemela batu otelemela mutu mingi na vie to mutu otelemela yo eza ba prière ba sela ka mutu sengeli na mutu na kino nzambe ki peut livrer pa nzambe ofunde pa nzambe oboma it nzambe boma batu ba seka prophète Eli afunga mabele bazinga atika la discours wana atika la biloko na sala musana bien asala musana ato komi na poto awa atika la biloko papa mbanya oloba na tika oloba ngo sika monter azala ko frère tika la discours à papa mbanya mabe wana nous sommes censés de changer nos comportements frère écoutez voilà vas-y c'est ça arrêtez de faire des discours fameux à mon nom non c'est pas bon c'est pas gentil mais c'est un musicien vidéo zo circuler ya kout na biso c'est Adjani c'est scellé na ba réseau ba musicien mususu na yamba ikodia ba kisa tout à l'heure avant na yamba aisi biso abimige voix na vocal wana za vocal difficile na musique congolaise vocal Adjani mais il y a des artistes congolais où bazo seka Adjani pour ninga rouper comme ça la vocal wana bien parce que ça ba fanatique ou bazaki na concert wana yo analyser nini par rapport ya il y a sortie médiatique il y a Adjani na concert et puis pour les bateaux ils ont groupé pour la vocale non sortie à prestation na ya médiatique sortie il y a prestation non ils ont vocal difficulté vocal on l'équipe vocale à wenda kala inzola kate ya mandaté il est quand na difficulté te to na pas cité à kosala ngo yo kosala vocal Adjani wana le roi musicien dozabo oui sala ngo na lendela kiela kola motongo ndamala na sani ya mena likolo ya mabanga chiba sakosi alobi lelo kipenga eske okozwa moto malamu lokola ngai kanisa ye bazwaka mokano na kanda te chiba su champion migenie mapapi matalatala bazwaka mokano na kanda te na na animateur na sali yango ata na sali na note na te mais na sali yango donc pour nous ça vocal la pas cité te vocal la pas cité ça ya sali yango et la pas c'est pas mon netinga la sali na sali na pas si mais pas et le go ba keno ki na ngamo na boka pona boka ngona ko et comme ça la pas cité donc on a déjà convié
na kati ya spectacle il faut bando bonsanjo tout mutarobano que vocal la passi c'est quand même cité les vocal la passi écoutez s'il vous plaît c'est la cruise mutaloba qui ont analyse les vocal la cruise mutanto yamba tout à l'heure je me les vocal ya passi pas mutu mususu elle va tatana ye moko la banze mona yemba comme ko sala ye passi hein ils ont négligence ajana ga venanga ya bokila lokondo venanga ya bokila lokondo kino to ali na kati orchestre wana momo ya nabi wala besoza yaka ezali yemo monsieur de stress. OK. Stress c'est à savoir. Ah bon? Parce que prestation là il faisait blaguité. Au royaume na studio chez Vino Senta et bien dans la studio ba nous soit foutu séance mais aye penabwe vous êtes capricieuse la voix. Vous allez comprendre. Si on t'a dit que vocal la difficulté et ça difficile pour na mutu mususu mais pour na yo écoutez forte jaune c'est comme là difficile mais il faut tikati c'est qu'il y a un danger. Il faut attendre que non miga sali ayambi mutu te mais mutu so avandi si mutu mutu so avandi to mona que non déséquilibre ça peut y être de tout le monde na karibu ce mami de la sali tout le monde mutu so sala mona yeke ne bien te de tout le monde na section musique pas na ti le coller so la pesi mutu so mona que zo kende mais et on mona que loko za loko yo mo za na ora na yo mais eloko za ye moko muta sala ngo et ko sala bongo te soit à préparer à quitter soit tes stress et ben négligence mo bo amiki en plus bata voix likolo et ça voix capricieuse et ça voix moko il faut battre la ngo logo zo battre la mbongo na poche logo zo battre la mwana logo battre la moi sina yo on s'en prendre dans sens wana mais et cause la passe pas na emoti jamais très bien bon vocal venam so sala Emile alias asala vocal na nzembo o ya nini ya Pama tazangi bondi me komona nzambete elobangia mama kanda na obien trésor dans vocal ya nzembo ya obiangema on a likolo acha likolo makasi sur le toni do ça ngote OK veut dire au royaume ma likolo mais vocal tam so Serge Mabela yem to ma likolo elio de moi une fois les arabes dans la gemo vous avez du domaine to comprendre vous avez dans ma poche ngana za awa tam so na boka nalia na tonda de mama na lingina lia na tonda de mama na lingina lia na boka ngo wait mais so na tant ce qu'on a boka ngo peut-être mususu mba mususu na ko boka ngo boy nalia na tonda de mama na lingina lia ni na tonda de mama na lingina lia na comme ça on passe au moins mutu musuba boka la voix likolo a rosala ngote poshi na ngai malgré voix likolo na wana a rosala ngote yalo kwa mutu moya yemba voix likolo a kale na koyemba kipepe kale akokite bayemba voix likolo kale ta mususu koyemba elelo mo ya chanteur à deuxième voix on se comprend na tonda de mama na lingina lia na tonda de mama na lingina lia mama papi matadala komona na moni le bonbongo merenge ma donne le petit ma kongo na yo malewa zoto no malewa le vreno malewa ale bibi na bibi nandi allez bibela vous en prendre ils étaient forcément que non et là on a ça du ce comme ça là passi c'est que ça négligence na préparalité très bien et stress il peut écouter la paix devant micro on peut dans son boka on peut ba makamona mona ngokala au mieux qui sont ma yo moko stress cadre ne va raisonner na bemba mo ba et lié aux voix très bien et bon mieux octave. Merci beaucoup dans le passage dans yo Robinson Pota. Merci pour te découvrir Bélia dans cette émission yo to soli mamamboka to soli marambo ya musique to retenir ni na passage et puis yo mo artiste aux autres préparer ni. Te national ba gamba le bena le kana Afro la penzoya Afro la penzoya tika mo neza na kati mbonda national eza na kati ibodo eza na kati déjà dans 3 biloko wana bat ba yoka tika mo na ibodo Mbonda national, ibo déjà PDG Oscar Bokolomba et wa motema mama Liliane Besalo kita. Beaucoup la vanangai
PDG Oscar Bokolombe wa sunganga mingi na vie. Donc je suis très reconnaissant na wa sala pona ngai donc ilo na sala ga yango wana. Apisi nzembo na wana asa pesa makambo nyonso. Donc ngani nana nyongo na ye. Très bien. Nana nyongo na ye parce que na kutana na ba problème côté na kindaka nzembo bimate donc nzembo ko bima je kingodi la yebi maga budaka saka batembe maître JR tawa ba ayebi nzembo ni ko bima to kesu sukota mukonza mboka papi matalatala miroir da costa vina yo moko yebi très bien yana mbonda national eza volume 1 na volume 2 parce que zaki 8 minutes na bité na ndenga ba systématique il faut quoi et comment neti 1 à 2 pour na yimba pina na balangi tout mbonda national to yeko longwana na tika mwana tika mwana eza conception tout ça na chez Vignon Santé michopo donc na pisi bambote pskazali donc ba projet yango na quoi na ndenge na nzembo msupi na ngoso ya amani nzembo ya makambo ya este quoi ana tasimata lelo tata ni nebimana parce que bitumbani c'est na ngoso côté OK t'es ici là t'es très bien encore remercier bateau bon na pesi mbote na Peter Duabanza les français noirs na pesi mbote na Vesami Kalulu grand frère propre na pesi mbote na Venanga Fortuna le Lovango bokulaka Fortuna le Lovango na pesi mbote ya trop na pesi mbote na bandeko nanga tu ya Bunya bandeko nanga nyonso tu ya Nord Kivu Goma na pesi bino bambote bandeko nanga ya Est en général Bukavu na pesi bino bambote mingi ya oloba pe ya oloba te na pesi mbote na Pichuma Daga mutu na ona Pichuma Daga Trésor Diaba to pesi Trésor Diaba Diabaskin anniversaire à moi neza kala mingi te tozana na Nantes tu débord le 20 toi na Nantes anniversaire ya moi na Trésor Diaba donc Diabaskin na pesi mbote na Fabregas Maeso Métinois félicitations na projet les inséparables Pomba Déplique a déjà relâché Azoya a Lobiaza déjà il faut ya Mbappé Déplique la prompte to na pesi bambote azo bimisa album ya orchestre na ye ba bonne chance na pesi mbote na Gilit Molobeli sans oublier Misoplay na pesi mbote na Deli Sunda petit nanga Deli Sunda ba joyeux anniversaire na pesi mbote na Emile Dior Ngoma na Luanda na pesi bambote ya trop Emile Dior Ngoma na pesi bambote ya trop yo yebi ya oloba pe osamba ya te bébé Nintendo na pesi bambote Diezola London City na pesi bambote ya trop donc Dramani Pascal les pétroliers na katia bunya na Ituri na peso bambote El Briti Tate merci na dédicace nelo kono salina momboshi na okiango DJ momboshi mboka na pesi pe bambote na Baraka bashebande les dinosaures de la ville de Bunya na pesi bambote ya to boss Ndele les millionnaires sans concurrent na pesi bambote ya to boss Jojo Ndalo mwana mama Yvonne Aigle na peso bambote ya to na bossa inte boss asini les sampaka banko ibana mungwalu Safari Madiba na peso bambote ya trop bana mabanga les autodéfense nyonso tout bobate la mboka président Baraka na mabanga bambote ya trop Patrick Ewaya Cardozo na mabanga na pesi bato nyonso tout bambote mingi ya oloba peza te Emani Mambo pesa makambo kuna na États-Unis kala mingi to mona ngana ndela sa sololaki ngana mvuluzi Mama mvuluze umela ati webi ya papi mataratala abina sayo ana surprise moi osalao merci bonga la solole la rao merci ya papi abena na surprise moi osalayo ya papi mataratala keba oza car moi ya solo la vérité on a ça te me wa pe ratarate ba kiti kuta 15000 ngana ça plus de 10 000 euros on a ça ami donc écoute bon car donc car banda na 2000 de banda ba 2000 ti ba 20000 to buta ba 2000 te no so pena loro mo pena donc déjà o asala o apesa biso lo wa bien la kiti go sala ba 10 ans kasi ça ya qualité bien mungele pena kamo mungele abi c'est pour la maison sinon c'est pour une plateau télévisé waouh non bizarre c'est même 10 ans eh ben oui même 10 ans merci à ça la part des choses te faisons c'est la sincère neti sincère neti sincère ti on a ça la rapport na yo te meilleur frère na ngati te maintenant te na frère bon na olia ki frère on a ça et bon dans la tendine mais au lieu de vida dans mon restaurant te ko le bilo olia ba papa chamane no na sem mais oleka foot raté to c'est la promotion félé na c'est la promotion félé na c'est la projet na yo to na lo bila ngo félé c'est mon frère sincère et tu na sala ina nenga mabete
que non le beboza puis yaka na prête mo kota benata moi diffé bon na sens na ba na biso to fonctionne en bongo to fonctionne en bongo souple on peut la net choisir matata ngamo na sola na mais il s'en sola ne déjà la personne de dédicace na personne beauté maître choisir matata le grand maître choisir matata le vulnérable l'homme à la Rolls. Bon, tu as bien tout à l'heure. Il y a un autre soigné tongo. Il y a beaucoup de il y a entre guillemets bandakala. Il y a bandakala tout sur la na côté là yo na côté là yo na ba na côté là nga chanson mbembo boyet. Te. Chanson mbembo mambo le ka. To c'est le mot mnene salama. Que là on y nous zela. Te to c'est le mot mnene salama. Il y a facile. Junior Malaïsa. Junior Malaïsa le mystérieux to PC. To ça va to sur la déjà na boka yo na mbembe kutu. Besana droite, yeah. Haolesana droite, alesina gauche. Haolesana Congo, alesina Brazzaville. Mwana mosoyo, bam 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 bam. Mosunya nzambe mokuateo, bam 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 bam. Mosunya nzambe mokuateo, bam 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 bam. Mosunya nzambe mokuateo. Migenye mapapi mataratara we akae. Wale obenda siko Trésor Kadima yaka Christian Kadima yaka ko Obama Patrick Banche yaka Alubo Sare ma su bam 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 Mosunya nzambe mokuateo mbembere Mosunya nzambe mokuateo Picheri suka femme d'affaires Mimika ngani na mbembeo mbembembembembembe Mosunya nzambe papa Kotisa Moutou, et ça l'a bien. Merci, to réflexion tout à l'heure. Merci d'avance, n'a papi matalata la matos, n'a tous la rana ponanga. Parce que même la triara la poche, on a bivé, mige, kitoko, migazo, ça, mamna, mige photo, 4 épinés. Des fois, parce que maintenant, on dit que net, on a fait, on coupe ça moutouté. T'es au fond, la rapporte. Il y a le baga gâté, encore, et un neni. Pour tout cela, on avait RTT, encore, et un neni. Mais yo, on peut follow, on peut son bon 10 000 €, on peut s'appeler ça, bah, tout. T'es, moyo lo bana ba TV kasi yana la mite te ba dusu ya papi marabela sala posto lo ba on a TV eh ben oui ba dusu ba mona o moni ngai te protéger pe net ngala za boy personne to sa malamu il faut on dimango mais oui net ngala za boy na kana lilo ba lo ba kuna te ko ko pesa mutu boete rien ngako ndegu to so ba tunga oneni ba tuninga te so dali solo kaka oneni mige ngabi mige deux fois te mige faut ba kiti biso to ba tuté ke mutu mozo ka bambongo yo ke kuna ote ko pesa mutana mbongo te ce sont des mythos qui font de cette manière des mythomanies qui souffrent de la mythomanie. Comment se fait-il mutu ka bambongo yo ko yefsa ba tu ko pesa mutu mbongo te en plus un musicien ba musicien ba hypocrite hein. Les musiciens sont des hypocrites mais sont vérité hein. Ba musicien ba comme à niveau mona mutu ko na zo atie mutu na statue zo benga mutu ndenyo tie mutu na statue longola na statue changai. Les musiciens congolais ce sont les faibles en esprit, les hypocrites, ils vivent toujours comme ça. Les naïfs. Vous allez prendre. Très bien l'obéissance. Parce que tant qu'on a tête, ça va contredire naïf. Dans ce débat contradictoire. Merci donc via zana via batunia situation ça papi matalata la matos ah mais même batungola kuna orchestre mo manangola mimi batu 30 personnes nangola batungola ça la papa même batu kuna ba beta ba concert kuna bani ba mona nga na ye awa ba commencer la ba campagne on ngam na yebisa ka via na pesa n'importe quoi ngana zo Jesse Nadia Sonia na bovi to pesa Jesse matalata merci ngana Sosten matalata docteur Sosten matalata ngana kuna merci ya papi to pesa mbuti to tindi ba dekonyo so ba teka radio maboki otekelango ya papi matalata la miroir d'Acosta muto ali kana ba congolais nyusu opérateur économique boluka diamant na lukapa boluka diamant na même na lunda so ozui diamant luka biro ya papi parce que ça muto zo aider vraiment ba famille et belé biso toza awa to bi monene na capacité na ye na ba vie na biso a contribuer belé pas continuer contribuer na carrière na biso le vénérable Kramet choisi matata to PCP mbote pas parmi muto bazo contribuer donc so za na diamant luka ya papi matalata la matos tegele diamant na arosunga peu rosunga ba famille na pesi bana 60 bambo théâtre na pesi venanga bienvenue kusu les parents français parents papa tata ma passe bienvenue kusu ya l'kusu l'homme honnête l'homme crédible na pesi bambo te Rodrigue Nkusu Saint-Bernard Kusu na pesi bango sto bambo te na 60 na mona les géants de 60 Omega Omeonga très bien tolinga na tosali sana
zela nante papa na ba sebe ba kuna papa izala za bilo na biso mais batanga communauté te za problème te nga na bible te za problème te bato batanga kuna ba peka bato pe batanga ba komba bato te batanga ko ma ve quadra batanga kombo ya papa Hervé Ferregola c'est fini hein batanga bato no sopeta izala makamba ko se forcer te ko batanga na liste lola. Ah ben on est liste à Wenge peut-être. C'est ça liste à Wenge na ma bête batanga kana c'est déjà bon biso problème et c'est que non orchestre na biso et beti makambu et simbi donc Wenge ne tombera jamais Wenge toujours flambeau likolo vous allez comprendre voilà c'est donc Omega Omeonga les géants des 60 Motema Germaine au Quito nazoya na 60 anniversaire sans oublier Eridi Masweme Bodak Tukeba sans oublier Tata Fifi Miambote na PC Bambo Théâtre kuna na 60 sans oublier Pelisusu Trésor Kabongo Virus na PC Bambo Théâtre donc mingi osamba père le bête moni otala talanga mingi otalinga bati bio beti ba pièce kasiti eza balabala kasiti na dia na kachambuga mo Jiminumbu c'est la tête fortunelle le vangwe ose pone emete sa bembe musuna nzambe mokuate bembe pisheri sukango ya utana bembe ye na kola bik